Merci mbote na balandi ya Saga d'Afrique. Toza awa, tokangi ndeko na biso awa. Peut-être akoki se présenter. Comment bonjour ndeko déjà? Bonjour ndeko Samuel. Comment nani? Se présenter nano? Bandeko bayeba. Ouais, kombo nanga Asumani Aba. Asumani Aba? Ouais. Si. Ndeko tozo beta basolo. Ya mingi ba réalité ya Angola. Vous comprenez? Ba réalité Angola. Bandeko na biso na mboka, ba jeune surtout, bazokanisa peut-être que non, soko longwe Kinshasa. Otiki mboka, okomi na Angola, mbala moko. C'est-à-dire que okomi mvwama ndenge babonga bango na ba théâtre, na bandule, bandini. Yo balobi que non, yo muto yebi masolo ya Angola bien po oumeli bachambisa okauka kuna oumeli bachamwamba. Batula mwamba. Ko expliquer bandeko na biso ba réalité Angola. Déjà likanisi nini ozwaki ndeko odongo Kinshasa kuna mbala moko brr okende kaka Angola. Donc ça fait combien de temps déjà? Ezalaki na nini? Batula mwamba na sepeli mindeo ina kamera nao. To beta masolo to beta ni Angola tipoyo na masolo belé. Danger yo moko yebi. Do to beta masolo Angola ndengo yembo problème ya te. Nga natika RDC banda je pense ba 1997. Donc 97. Ouais, banda natika RDC. Yo ebi biso za ina bakin. Vie que ba condition na bakin, moi ba vie comme un peu dit. Tuyo kabaninga bazokende, bazoya na koyoka wana po Congolais nga koyoka. Congolais landa likambo yoka mingi na koyoka na biso peto kende Angola. Mais ça na ko sauter ko koma Angola pona okoma ngo ezana mambo ebele quoi. Ozwaki avion okendaki na kimalumalu ni wana ozana temps ozo avion te. Fula po yo yebi. So obima no po kende ko luka e mongo ozo avion nde. Ezaka okenda ba cascade tsubandi ku rond-point ozubis bisiti mingi toko tanzira ba Congo. Ba Congo musuba kinda nzela bandundu musuba kinda nzela Kasai. Ndeti yo okendaki nzela. Netinga na préféré na kinzila ya ba Congo. Bon. Nzela ba Congo wana okoma na frontière. Beaucoup na frontière, il faut za na mbongo pour non ça ba laisser passer. Ba musuba côté la par Soyo, netinga na préféré na kota par Kabinda. Kabinda déjà Angola peka. Kabinda oui, il y a la province Angola. Bon. Pour faire un côté Kabinda, il faut ça va laisser passer. Heure ça laisser passer on est attaqué pour kende, pour mingi balula ka kende vana na Luanda pour ya capitale ya Luka ndenge ya la ram so c'est platinga ki na Zamba. Mais biso ya na ki no tena ki na nu Luanda. Heure commune na Kabinda wana ba pesa que peut-être séjour pour 2 semaines. Mais yo ngoso ngate vous obligé au continuer. Alors, les temps au Vanda pour le moyen au Kende, Luanda, en tout cas, les difficultés à la moto. Donc, distance c'est ça moulaï entre cabine et Luanda. Oui, distance c'est moulaï, Pour la cabine pour que Luanda, les gens ont camion, il faut par avion, soit bateau. Faut le moyen coopérer, na ba benga ba deux fois et belé ba mela ba mbongo. Mingi peka na cabine na ba refula bango Luanda ba monangote. Kabinda wana nanu kabinda wana ndenge eza kabinda bato avai mingi na kabinda baebi refoulement moko yala na kabinda chaque jour ba refoula ba Congolais na frontière na ko beta donc bazubino bilamba neti ayo Shiko Samuel bazuyanga bakangisi yango visita ozo comprendre bakangisi abunu ba benda mino ko bantaba ba boki bino na camion ti frontière bazeli ba mona Luanda te. Débrouillez-vous nous à frontière wana frontière pe ya Congo ne yamba bino après libérer bino bokinde mususu mona na soni wana koma sabi batuke na ke Luanda azoka suko zonga te akomo obligé à cascader ka place wana comme ko vivre place moko tata te mama te ndeko muto ko sungwa za te bele ba épidémie wana bakufa ebe wakasa ndeko na yakenda ya benga kate nzoka nda mususu kokenda kiwana mususu bazaba kufana bana banzela nzambe na bombo bakufana banzela bazali yutika omona bato oui to mona bon ngana biso Samuel ngana sali nzela wana Angola na vandi moi trop na ba réalité les gars kuna liwana Angola ya lwani ti ndepso trouva ngote ko mona liwa ya grave rien au sentir joana ya kufi akufi bazali. On peut avoir chance, na possibilité na avion à coopérer na bateau à benga bateau immigration na bango des fois.
coopérer na bango batie na avion bake baza na bango mais misusu oka ba surtout bandeko basi atikala wana tellement position okende eza te moye mpe so azonga eza te mpo asa peta isango keno na kei ozo comprendre mingi babota wana vi mpe ekoma désordre soni moye azonga lisusu eza te voilà ba réalité les gars na banzela wana uniquement mpona okota na mboka yango mpe air okomi peut-être okozwa mpe grâce okomi tilwana mosusu alinga asala commerce eya na basorte batemps eya na temps oyo bazalaki na guerre bando oyelango entre Savimbi et gouvernement na air Savimbi akufa eyaki mwa badifférent baseki neti Savimbi azalaki banzela eyalaki baattaque mpenza kie osantike moto asombi biloko na ye marchandise na capitale mpo aketeka na province eza na banzela mosusu omonaki bookini na camion peut-être basoda babimeli bino babomi camion mobimba bazwi biloko nyonso ebele batika milimo ya bona ngola ndenge wana donc eloko na ina loba na conseiller mingi bandeko nanga ba congolais oyo tolinga tobima vie ke tomona pays na biso moto oko se retrouver te okende koluka oui mais baki nzela ngozo kende soko za na famille nao qui peut-être ya kolemona na kato au débriaka na yo mingi na Congo to abatumo boye to sala misala maboko surtout misala maboko so sala misala maboko okoti ata mécanique na garage moko to mona ba vie na biso ebele lelo yo bon alors qui kolula ne penza bimate pourquoi avant ça métier na aza peut-être coiffeur asala salon de coiffure na muso asala garage na mususu asala mo spécialisation ya kotonga mingi ba boujate bazaza na bango ngana yebi peut-être tika petit lelo bazali mais ba jeune lelo oui ba jeune lelo akenda ngola yanga azoloba akenda ngola daye pe ba bangola ngo pela yakala lelo ba diama ngo pele susu ezala raté lelo ba diama ba bwaka kona ba biso ba diama ye aza commerçant bon ya za commerçant asomba ka diama pa ba créer ba ketimola ba ekotekela ye po asala publicité ya kombo na ye aoluka ba musicien apesi po le ba musicien ba seye wana so apesi mo 300 to mo 400 ba oza obligé ba ndo bwaka ba yemba yo ozo comprendre ngo bateke bango nde banginda ba so bomengo jamais et belé pe musana comptoir à diamant mazana ba difficulté azana ba nyongo moko bwembo wana eza vi na bango na zo conseiller bato mingi ke na kende zamba po lelo vi yango zamba so keimbo na ebite so zamba ke sala nini siko ba zamba wana bakenda osani koko zamba eza bato bakendaka musu bakendela en commerce bazame mingi objectif ya la pona ka diamant diamant wande balukaka bomona ngo pe diamant oui diamant omona ngo so ko sai musala diamant so yebiango omona diamant bamsu bazwa na facilité mais bat nyonso bazwa na facilité te musu bazwa diamant yango en tout cas musu bakenda bozo se retrouver na ba diamant moko qui peut permettre bino peut-être bolia musu pe bozuite pour nga na zamba en tout cas na cette expérience zamba mota mulai na lala pe banzala na zamba ufandi penza bwelo les até mutu pa okabelo azate mutu po kelela azati la lipenzala uzangi pe mbongo ozo compter lobina kende ko sa musale musu tokozwa ebele na bazamba wana kana via koluka okomona pinza kino bangolais bazo beta ndeko na bino congolais moyebo kote zate ti bakomi na niveau babomi na misu na bino donc makambo ya koboma ngana za être vivant OK na vivant makambo wana na misu nanga na zamba na viva makambo na misu na ngai na zamba bazoboma bato bangolais bazoboma mususu oyo bauta batembo surtout bana mona ba siri moko boye ba vers ba 2004 ba petit moti tembo carrière mo fungama bakota bangombe si je me trompe pas ba banana donc chaque jour ozomona ke bozo se retrouver na ba 7 à 8 morts banana pour traitement malongo yate tellement bana mbongo te ba omela ba mai wana batamizaka muchanga ekomilo omona muta zosumba ba diarrhée moko boya bien te ti on se retrouve journée moi on se retrouver na 8 personnes bakufi 7 bakufi wana ka peut-être une épidémie ba maladie bongo que non peut-être soda bakutena na nzela akosalopi mabega osale lote donc vie à congolais vie ouais mais azomono congolais vie à congolais na bazamba wana oza eloko te hein e ba benyo congolais donc oza eloko te bangolais bako sangela pe bino keno bosa musana bino mo place moko ezobimisa mbongo ba pe ba botoli bino place wana ba bengani mino chepe monoko ba beti yo oza tona ba masa bakanga bangonzi bakosila yibi diamant ma yibi na été bazo ayana ba tortue musunga na mona bangola na vina na tikala ko mona ngote ndeti ni
ba torture kende na oyebisa yo bazwi mutu bazwi maboko mibale batuti on ninga sima bakanga basinga babenga bakandamba bamasa musu babeta efimba kufiti babeta mutu fimba kufimba ba continuer ko beta na bangola na vivango ala inibo donc mutu akufi na fimbo babeto jusqu'à kufi babeto jusqu'à l'agonie kufi bazali nga mona babitumba musuna bazamba wana peut-être kowela entre bana kikwiti na baluba bitumba entre bana kikwiti na baluba babunda na kati bazamba bazo kata na ba machette ba kata na maboko ba msusu wa msuto bima pe ti ndenge lelo ya msu ya nzambe ponga na mona bibembe ya bat ba okufa boye donc facile tona masa msu bokuta na ezamba boza musala épidémie ekuti bino na kati ba masa na kufi ba obligé bokundika quelque part atikali famille ne peut perdre mais OK azena courage kena bima na kende luka na tindela pe famille na nga ndenge msu azo sala ezana o mabete mais c'est ko zana position no moko boye na kin to courage no moko boye sala kelo mona kino na métier no mona ki nga na conseiller ndeko na congolais vometika la marié passe na mboka ngo mais vaut kuto battre la molimo no ki risquer ba place moko aliwa ya ndenge wana voilà ndeko samo na episode sinon yo beti osali 15 ans en Angola c'est ça na sali 15 ans en Angola na 15 ans wana ya na moment moko boye na passaki na Zamba moment moko boye na moino via Zamba on dirait ba freinage na continue via commerce ouais jusqu'à ce que na ego voilà na boti ba commerce il était né dans ça en Angola commerce na ça en Angola na ndoteka na winzo batmingi ba ebi rock na Luanda ouais na Luanda rock ya winzo mwa munene wa panzango déjà na ndoteka na rock si na yo zwa circuit okendaka ba vinduki kosomba biloko jusqu'à ce que tu sala l'agence na bandeko na msusu buna mais na ndenge zolo bandeko ndere moi facilité zali na Angola surtout na Luanda facilité wana yalaki mwa kala mais siko pe na ndenge Angola ngo ekomi circulation dollar réel sauté ngakutu na komi mo ekomi na komi na mo inquiétude moko boye nde Angola ngo ezokende siko ba oyo ba kimbango Angola peut-être yango nde place bomengo ezali siko ba ozonga Kongo ndenge pour une minute na Luanda ya msuba komoluka bénéfice ke mbongo ya transport pour bazonga na bango Kongo bazalia toka pe batu msuba zola na libanda na Luanda mais kola libanda Samuel ya kaka na poto te kwa bakansa ya wala na poto na libulo metro nzoka Luanda ba Congolais pe bazali oui na Luanda zola libanda na Luanda ngalo baka msusu ya katikati ya Kinshasa muto ya Luanda et kota Congo partout ya na ba commune msusu na ba Luanda na koma lokanti commune na ba Congolais ba Palanka ba Mabor ba Petrangol il n'y a que des Congolais si au mona pe batu libanda oui batu libanda balala libanda mingi abimaki azana ndeko te azana mutute ye kaka l'homme doit se battre na kendeka Luanda msuna kozwa ndenge na tinda pe ndenge masana mo azena Luanda bona de tila e patindaka lelo akoma na mikili toani na mikili yao mais belé balandaka ndenge wana mais OK bwe ba réalité au mona msusu bamasa msuma mo senga mbongo na balabala misusu musala kutakana ki tembo musala nyo ya musala musala ko chaba vernis ko ba vernis na makolo mais on vernis na Luanda on musala ba